Ma Mission TV, le miroir du monde. Salut à vous tous fidèles de Am TV, Bibi Kapinga au micro de Kinshasa d'analyse d'aujourd'hui. Nous allons parler de quoi? D'un sujet très capital et je sais que c'est vraiment sensible pour nos bateaux de partout et beaucoup plus en Afrique du Sud parce que vraiment on va s'adresser à la population, il y a Afrique du Sud, donc diaspora et Afrique du Sud au Bolanda-Bisso à travers Ma Mission TV. Après Angola, donc Binoyo Soboyebi qui Jibin Piana, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, Papa Chéri, Sulutani, Nabakombo Nyoso Oboyebi, à Kenda qui Angola, à l'occasion toujours de son anniversaire, donc en 50e anniversaire naïe, Bengissier vraiment de partout, a fêté partout avec Batunyoso, Diaspora et Angola. Merci beaucoup parce que Boyamba qui bango vraiment et ça là qui plaisir parce que tout le monde a qui ba image et ça là qui bien. Et ayaki Kinshasa Betty concert moko na client il y a 155 à l'occasion de leur 4e année il y a espace na bango et puis invité qui est pas à Margos hein, chocolat chaud et à se présenter qui paye honora qui est c'était quelque chose de bien et au moment où je vous parle Jibin Piana Sulutani avec la machine à musique BCBG et ça c'est séjourné en Afrique du Sud na moment où nazoloba outi ko prester sujet nazoloba déjà beaucoup plus pour un concert au outi ko bêta je viens de voir vraiment des images c'est vraiment triste de la part de notre diaspora de l'Afrique du Sud beaucoup plus Djobour binomoro boyebi na mikolo mileki awande kona biso fali pour passer qui na Cape Town boyebi mahambeleka ki nga na poser question moko na batunya so bolanda biso to meka un peu ko ça l'analyse moko amukie. Dernièrement, on a eu Sarabino qui est artiste musicien, basé en Moussala, na bango au moko bayebi le roi ngape na yebi Moussala au moko kaka ya micro. So babotolinga micro oyo na Moussala musuna ebite esenga fona kende na buka matembele tant qu'il y a domaine na ngate pona kende koteka na okokate. Les artistes musiciens Moussala moko bayebi ezakaka ko prester sur podium, ko kota na studio, ko yemba, ko sala banze muna bango pona ko pesa bino nyoso ba meloman bato nyoso bolingara musique congolaise. Est-ce que bozo mona te ke biso moko ba congolais tozo bo ma culture na biso na niveau musique? Tozo sepela na musique abaninga. Tozo sepela na musique ya étranger pour que natanga kombo ya pays moko karaté. Tozo sepela na musique abaninga. Tozo binango ce qui toke na ba boîte. Tozo sa ba réclamation bien sûr, mais toko tara ba boîte, so toko na kati ba boîte tozo bina musique abaninga. Tozo binango avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Mais est-ce que boza kozonga sima muke kotala ke tozo bo ma culture na biso na niveau musique lobi ndombole zala ki liboso le ndombole komi 40e na hit. Je ne sais quoi dire là-dessus, mais bino nyoso obozo landa biso na lingana on a tike la bino extrait il y a concert au Jibin Piana à Bettina 100 tonnes na convention center donc convention center et torozo ngamukie pour na to décortiquer vraiment sujet na biso bino nyoso bozo landa biso na Djobour na pesi bino mbote et boza vraiment ebelé devant caméra surtout ke bobi ke Bibi Kapinga aye na analyse ya lelo akolobela nini to landa non concert wana et on va revenir tout juste après. À tout de suite.
de suivre le concert de BCBG, la machine à musique. Donc, et le c'est qui signe en fait le concert. Na moni vraiment ba tête ba congolais. Tu pour na mona bato ba bina wana soki vraiment zeba ba congolais ba pa wana lingo zala yango te. Et le c'est qui signe ba pa o na moni wana ça prouve que c'était pas des congolais et absence il y a ba congolais wana et ça linga bien te ça m'a frustré un peu hein, et ça un peu tristesse mo na moté mananga pour nga bibi kapinga na linga tellement musique makasi et na propulsera musique ya mboka na biso de partout bolandaka alors comme on a concert ya boye ça linga bien te je ne sais pas lui-même Jubin Piana place à Zala qui est presta qui preste comme un professionnel bien sûr mais est-ce qu'il était content? Question mark. Est-ce qu'il était satisfait? Question mark. Peut-être prochainement on a micro il y a Kinshasa analyse mais nga morona binoskoto sala analyse et ça ba congolais belé ba koke comme le belake ah j'ai bien pianazo ya robeta ah en Afrique du Sud na South Africa ah wa to sepela to savourer mouké surtout que to ça na moi déjà ba festivité et pourquoi pas to sepela ensemble na j'ai bien piana mais ba congolais belé pétant mususu balinga ba kende mais ba bangi concernant peut-être marambo ezo les cas de partout et na diaspora na biso pona nini toza komisa la mabe ndenge nazolo ba congolais pourquoi aza motema mabe pourquoi congolais aza na motema mabe ya sika na kati ya sachet ceux qui to bomeli ba musiciens musana na bango pour aller peut-être plus loin bato nyoso bino bo combattre ba continuer toujours kolia mbongo kaka na ndenge balela ba continuer toujours ko sala makambo o bino bozo lingate. Qu'est-ce que les musiciens ont à voir là-dessus pour étouffer leur travail? En fait, dans ce lingaka, tout ça les lots morts ensemble na bino. Totika mutu na mutu asala musala na e. Et ça le roi nenge ezana bande ko torotele ma bien sûr, toroloba bien sûr. Mais yo ero yo lobby au sali des heures de s'il après na 18h OK, musala noti lobi na 5h au bimi. Entre-temps musicien musala moko oye ayebi eza kaka abeta na podium ndenge Jibin Piana betina orchestre na ye mobimba eza kaka akota na studio asala album na ye abimisa. Voilà pourquoi Jibin Piana zoko koloba peut-être ba fan nyoso batindela nga ba message bibi meka mpe koloba na JB album e umeli boy na boy tout ça et tout na ba circonstance a boy. Bolingi, l'artiste musicien salani. Rien ne marche. Voilà pourquoi Lingi peut-être que toi qui est de père Nabino Namaramo Bino Bozo réclamé pour vous dire que comme rien ne marche au pays par rapport à vos réclamations, Bimsalbum n'est si côté. Bimsalbum n'est si côté parce que rien ne marche. Tolani concert wana na bino nyonso bozo mona pe ba illustration homo fortis azoche la biso déjà bozo monango na kati ya illustration na bozo tala vraiment que est-ce que bomoni pe na tête ya congolais moko to mibale to misato. Je ne sais pas en fait, on les a avis nanga Nathalie concert on a bandeli, je n'ai pas vu les images yaba congolais ou de tête des congolais dans ces concerts là, ils dérangeaient nga, c'est vraiment triste pour nous les congolais qu'au sala na mabe à niveau oyo, ce n'est pas du tout gentil. Ce n'est pas du tout gentil, vraiment tout Luka, tout ça là quelque chose hein, tout équilibré en fait. Oeza parce que mambango est oumeli. Depuis banda ti lelo, quelle solution avez-vous trouvé? Jusque-là, il n'y a pas de solution. Proposer des solutions, comme dans mon qui na banalise, il y a Félix Oisé, quoi, voilà, Félix Oisé, quoi. Après, c'est ma proposition, il y a un lobby, au moins, bon, salata, bon, biso tozo beta concert, bien sûr, toza na kasi y a mbo quintel, bino siko boye, bon, pourcentage kasi, il y a concert, il y a porte, il y a mbongo, il y a kokota, 10% ou 20%, on les ma proposition, il y a Félix Oisé, quoi. Topesi bino 10 minutes, na kati ya podium, boko tabo lobby là. Et c'est ma proposition. En dehors na ye na moni sous ma proposition d'artiste musicien mususuté mais entre bino mokoku na bozo lobanini. Neti so na bineti na diaspora il y a South Africa. Bino moko bo lobanini. Ma proposition na bino ezaneti nini.
pour que bon mekakotia carte sur table direct pour traiter pour que mamnyo soit avancé parce que so bo freiner musala baninga bana ba famille bana na bango batangaka bana basi na bango bazana marambebele et puis ba musicien wana c'est toute une société en fait parce que en dehors du leader bozo bomana ba musicien oyo yé azako kumba ba musicien nyoso baza pembene wana baza pe na ba famille na bango bana na batu o yazo mema de partout peut-être pour que ba se propulser dans musala wana bazwa quelque chose na sima musala wana gan pe na bango kara moko yango wana bande ko vraiment na yoki passe na motema na regretter nango makasi surtout que ba congolais bazala kité parce que ceux qui ambiance mon ambiance on est zalaki mais ambiance mort en fait pour nanga une ambiance étrangère ça pas plus des mouvements en fait vous voyez donc c'était vraiment un concert très triste de ma part et je ne sais pas votre avis je n'ai pas du tout aimé et ça li passi nayebi ke bato peignon so balandi biso de partout ba yo ki passi et botala ba musique bobina rayango parce que j'ai même de messages ya bato bazali banda je ne sais pas détecter si c'est un combattant si azana ni tout ça et tout mais nayebi ke bato wana nyonso balandaka ba musique po batinde la ranga ba message bibi mikolo ok ba concert te bibi tinde la biso ba lien ya ba concert à JB ba concert à nani tinde la biso ba concert mikolo au filmer tout ça dans lingolo ba ke ezo manquer bino quelque part. Peut-être il y a eu aussi beaucoup de Congolais où il manque qui bango quelque part koya na concert net ya Jibem Piana net bat mususu net siko pour l'instant de na lo baboso na bi ke Jibem Piana en Afrique du Sud bat mususu kutu brom kama ba oh Jibem Piana en Afrique du Sud oh BCBG en Afrique du Sud au grand complet en fait félicitations d'abord na BCBG parce que na mona podium bongo kala na libanda mboka na mona instrument bongo kala podium amunene ndenge et puis les musiciens bazalaient vraiment classe et j'ai trop aimé tout en veste bleu moi bongo donc il s'allie bien merci beaucoup na bato nyonso bayaki surtout les sud-africains merci Nabino parce que boyaki pena pour nous soutenir orchestre moko ya ba congolais et s'allie bien et s'allie plaisir et puis félicitations na ba musiciens o nyonso bazo tenir tête haute parce que eza facilité ko bundana na kati ya makambo nenge komi et je sais et moi de ma part na oloba pe susu na ba musicien na biso ya Congo tout ça c'est parce que bozana bolingote bino moko parce que ceux qui bozana bolingo to monyango na ndeko na biso héritier watana biara kende ko beta na Paris na Zénith Toyoka ba appel ya batu mususu biso peut-être on dimete ke ba robenga pour que ba annuler concert wana mais et ça la passe to meka ko lingana na biso na biso to meka ko promouvoir culture na biso et ko sala bien batu nyonso pe ba ko sepela na ndenge to étouffer et ça peut ko faire avancer te ndenge to étouffer ezo solution pété. Alors on doit faire quelque chose de sorte que topé sa solution na problème parce que problème ils aura toujours pour na batu solution pe utaraka na batu. Voilà et c'était juste ça na kina leka pour nana yebi sabino o ezalaki concert oui, les qui en Afrique du Sud pour Najibim Piana na 100 ans na 100 terre convention donc il s'allie bien convention 100 terre na 100 tonnes et s'allie bien et c'est ici Christian Vemba na Suisse et c'est ici maman Chantal Vemba et c'est ici les sous capitale Lucial na Suisse toujours sans oublier Thierry Bombolo mon boss depuis Canada procureur hein, Samba donc na Autriche et salut bien merci na Joe Tumba puissance merci beaucoup prix Nobel l'ami de Jibem Piana na moni opé wana donc salut moi bien parce que bilonyo sobozaki wana na concert wana et merci aussi na ba image wana ndenge na yango toujours pour l'actualité Homo Fortis azalaki wana na PCP merci pour na ba recherche toujours il y avait info il y a là la raté azalaka toujours wana pour na recevoir info na part il y a MTV c'était moi votre servante Bibi Kapinga au micro de Kinshasa Analyse. On va se retrouver prochainement pour une autre actualité. Bye, à la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.